Yo c'est yo moni yo non comme ça na niveau mo yo faut ba no regretter ka live wana yo ko mourir jour au sac live na pour ko question na sala ngote me nyonso exact donc comme ça na niveau au mourir jour wana au mourir live wana ba tuatinda ki o sala live au mourir ko ina bango non comme ça na point wana. Enfin, Karim Mukonzi a gagné combat. Félicitations. Non, on a gagné. Ba gagné les tini. Mouto azange sika olala, azange sika ovanda mamane fazer. Moba ne vida muyibi. Ale mutande mwana ngolo baki ba. A gagné les tini. A gagné nini? A gagné nini? N'a prouvé yo que Karim donc. Pouvenga. Pour ton information maintenant, ndengenga naza a. Olga a pleuré. Et ça bouzoba parce que la personne a coquille ko gagner moutouté. Aza le loka ko gagner moutouté ni Olga ko gagner Olga té. Voilà na benga ngo bouzoba po na ba angle tout aza le chèque ko gagner Olga té. So Olga baki a salirando. Ka Olga est mon pas batiki rando. Ça n'engage qui est. Nde muyangwana muta gagner. Mais oui. On parle de l'humiliation à vie à Moutou. Yena Olga so batelemina za humiliation, c'est elle. Elle yenda une humiliation. Boti kola tu sais ba gloire à salité parce qu'elle ne mérite même pas ça. Elle est humiliée koleka Olga. Olga déjà de 1 an a vie à bien koleka. Olga ça a business, azana bana na ya, aza femme mariée légitime. Azana mobali na azana foyer na azana bana na azo vivre en paix. Ana ndaku na ya vandaka. Asara ba business na eko azala humiliée sur base de quoi? Olga aza YouTubeuse te. Omoneti mutoka ngato kendeka tinati. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci mesdames et messieurs. Ça veut dire que Makambo Zali. Merci. Encore une fois. Enfin, Jouango et Koki. Jouango et Koki. Mesdames et messieurs, le code de bonne conduite. Toujours au milieu du village. Naye Lisusu na matière. Na Makambo Bino Bolingaka Mingi. Enfin, Karim Mukonzi pour moi a gagné combat. Pour moi, Karim Mukonzi a gagné combat. Félicitations
à toi ma sœur et félicitations. Nani délivre fungola. S'il vous plaît. Fungola plateau. S'il vous plaît. Fungola la caméra na fungola plateau. S'il vous plaît toke malé. Toke malé beten. Comment qu'on ça analyse? Comment qu'on banda zela non t'a dit s'il te plaît. Au bandi nanu annonce à buzoba pourquoi? Non. Comment on to chaki ango? Non, eza annonce à buzoba t'a dit. Comment on chaki? O chaki ango place ni batu mi bale ba bundi ale muta gagner. Le balanga muta gagner na chaîne nanga t'a dit. Na nga gagner, ba gagner net nini? Muto azange sika olala, azange sika ovanda mama ne fazer. Mobile ne vida muyibi. Ale mutande ngwana ngolo baki a gagner net, a gagner nini? Yo pour expliquer nga alors a gagner pour continuer annonce. Mais tikanga na te annonce wana olekate a gagner nini? Non, mais annonce et kolekate c'est moi qui présentais cette. Mais t'as dit on présentait annonce yo lo ba comment on tchaki ngo wapi ba trophée ba pesi muta gagner za place. Na prouvé yo que Karine donc. Pouvez nga. Lorsque cette affaire a commencé, Karine Mukonzi a prouvé aux yeux Yamukili Aloba Kiango, Olga Kabelo okokoka makambo oyote. Olga Kabelo na okomisa yo tina suka. Oyo okobando zala ke. À chaque fois ce qui oyoki mutu atindeli yo lien ndenge bazo finga yo. Ndenge bazo sabola yo, ndenge bazo lobana yo. Okobanda ko yina mutu wana et à chaque fois mutu abano tindela yo lien okobanda ko regretter live oyo o salaki et puis olela. Pour ton information maintenant ndenge nga naza a Olga a pleuré. Allez wapi. Naza na ba nyonso donde na fandi wa j'ai tout ce qu'il faut. Na téléphone na yoso na koti na WhatsApp tu verras que Olga pleura. Allez ce que c'est là allez. Non mais Karashika gagné. Maluba ya Karine et Koki Sami. De Karashika gagné. Maluba na ye et Koki Sami. C'est la tunika yango Karashika gagné. Oui. A gagné nini? A gagné nani? Elle a gagné. A gagné nani? A gagné Olga Kabelo pour l'instant. Nani? Parce que Olga a la stabilité. Non s'il vous plaît. Makama malongo yango wana. Non s'il vous plaît. T'as dit makama malongo yango wana a gagné Olga na nini? Sarah no kende na actualité s'il vous plaît. Toi na kati actualité na on. Ko dévier sujet. Na ko dévier sujet tazo gagné Olga na nini t'as dit? Sarah, est-ce que yona nga to swana? To swana te to solo lande. Mais liso. T'as dit allez. Ngala lingi a gagné Olga na nini? Non, un an. À partir ya maloba na bango. Papa, débat to sande ba maloba. Non mais maman, oh yo nangai to fanda ki to sala les analyses, les émissions et banaki ko salema c'était dire quoi? Makambo o donc salemi Karine ya lobby la Chine lobby. Ah ya a gagné ce qu'on que Olga. Karine alaka qui est au kokate au kobwa ka éponge, preuve à bois qui éponge. Ah ya on analyse ende to sala. Falo balanga ke ene yo ko sala nga non stake ke muta gagner komba. Comment na moni preuve? Tension na yo. Na moni preuve. Émotion na yo na santé. Na moni non preuve te fona mona. Après to sali analyse bien. Mais moi je t'informe je t'informe que Sarah avec tout le respect que je vous dois vous allez d'abord retirer Maloba Oyo Lobi annonce ya buzoba. Et ça buzoba parce que la personne a koki ko gagner mututé. Aza le loka ko gagner mututé ni Olga ko gagner Olga té. Voilà na benga ngo buzoba po na ba angle tout aza le chèque ko gagner Olga. Est-ce que aujourd'hui Olga peut à koki ko lekalisus à Sali live à répondre de la Chine ou bien Karine? A koki si elle veut hein. Na pe ce exemple. Te nga pe na pe ce exemple. Vas-y. Nga na sala émission chez eux. Que non na sala ni na tiki rando na tiki clash. Et quand ça déborde je viens hein. Est-ce que yo et ça là déjà te oh et pas na yo te ngambe na décider na tiki. Eza yo te bon nga pona sa clash na bango te na lobini na micro na peut considérer chez yo na tiki clash. Si ko so muta déborde lenga na côté là ta live na o clasher makasi. Mais mutu ye moko ndako changer ba décision na epona mutu te so Olga baki a sali rando ka Olga emo pa ba tiki rando ça n'engage ki nde muyangwana muta gagné. Mais oui papa ngana tika clash ba kosa na awa. Non mais elle a gagné pour moi Sarah. Elle a gagné te ngama ko na za exemple na tika ka clash ba banga ba ko tsanga musapiti na liste. Est-ce que yo Sarah ba tika clash? Est-ce que yo retour nanga ba se retrouver wapi ba kinde kofunda. Est-ce que yo yebi ke Olga Aleli? Siko selon yo, selon yo kolela.
tant muta leli ma miso bimi pour la signification na ezarani déjà kolela et signifie makambo ebele beaucoup de choses ebele te parce que il déjà a leli sur ce sujet ici eza humiliation non je te dis non ce n'est pas l'humiliation ngana eza humiliation te ngana sujet Angelica pe na lela na lela Angelica te olela nini pasi oyo pasi te tadi maya misu il faut lukana ko ba définition ya maya misu ebimara na ba angle tout maya misu ebimara ne sengo maya misu ebimara na kanda il y a d'autres personnes qui s'énervent bando bimsa maya misu automatiquement a comme na kanda ya niveau élevé maya misu ebimi pour na bino maya misu so ebimi muto ya synonyme aux la faible to eza mawa non eza moi ici je n'ai pas dit que donc eza to so ki muto abimi si maya misu c'est l'humiliation non ouais mais non tadi omoni batebele ba otala yo sala émission mais so comment le baké maya misu ezaka humiliation et so non ce n'est pas l'humiliation mais moi on peut so ba définition na point eza humiliation te on a la preuve mon to quoi prouver que maya misu ya Olga ezaki humiliation tu n'as pas de preuve parce que yo non preuve Karine alobaki ke okola pa koloba s'il te plaît attends na ya communauté benga ke ka karashika non mais abenge pe ka karashika soyons honnêtes koloba bongo s'il te plaît koloba maloba na hier ya karashika elakisi te ke malobo ya lobaki yango Olga so abimisi ma missionnaire eza humiliation te les grandes personnes te regardent baotala biso na makambo toloba maya misu na ndenge yo zaleli na ndenge na ebeli okoki jamais koloba ke maya misu amuteza humiliation c'est faux parce que non na contexte ezali humiliation te eza humiliation te au contexte ni mutu kutu bo swana na yebo olela eza humiliation na sens ni non, t'as dit pas nous limiter cerveau na wana. Non. Il y a des gens baswanaka. T'as dit, nana camarade nanga to swanaka s'il te plaît. Attendez. Swana to yo kanate. Parce que moi nana batu baswanaka olela. Ma s'il vous plaît. Ça va, s'il vous plaît. Avant de continuer. Retirez nous au limiter le cerveau. T'as dit. On limite ma pensée na cerveau na yo. Non, ça va. Oui, parce que quand jamais on va que ma mis sur Olga eza humiliation. S'il vous plaît. Là quand tu parles à la télé beaucoup de personnes ici tu non, s'il vous plaît. Osez répondre. S'il vous plaît. Osez répondre ni Karine ni Olga, mais là tu parles à moi, donc c'est à ma personnalité. Alors retire ça, nous sommes à la plateforme. Humiliation, nous sommes à la télé, s'il vous plaît. Yo peux retirer phrase non anake. Humiliation. Retire. Humiliation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Je veux expliquer le pourquoi. On va continuer avec l'émission. S'il vous plaît. Retire d'abord. Mais kolobake maya misu eza humiliation. Na bien maya misu ya Olga na contexte où eza humiliation. Eza humiliation te. Est-ce que eza humiliation te. On va commencer on va continuer avec l'émission. T'as dit eza humiliation te. Non, retirez ni. Non, toi tu peux pas me dire au plateau que na limité cerveau nanga. Donc là tu réponds à moi, c'est à ma personnalité. Non, t'as dit il faut fondre le cerveau non parce que place où yo penser wana mutu toi penser bon côté. Ça s'il vous plaît, voilà. Retire ça avec tout le respect que je vous dois. Na retirer, mais place où yo penser wana cerveau mutu nyoso te suki wana. S'il vous plaît. Oui. Est-ce que je peux m'expliquer? On va donc s'expliquer même dans contexte il y a débat to ya bitumba o bazana ngo yena karashika, maya miso Olga et commis humiliation sur base de quoi? S'il vous plaît. Laisse-moi t'expliquer. Expliquez-moi. Je pense qu'on vient de loin, là où on vient. Nous avons sorte d'union soyamaloba au batuba kuka ki koloba na réseaux sociaux. Tu es sans ignorer ndenge yo ozawana que maman Olga s'est passée ici, elle nous a donné oignon so apesa ki biso oyoza nango lokola ba preuve ya makambu na ye odonga bandaki koloba à la télé. Et puis ezali lokola défi oyo balança qui de part et d'autre. Elle est allée vers la justice. Je vous ai posé même la question ici dernièrement. Est-ce que c'est important yo fundi mutu o continue à ko sala ba émission o continue kolobe la ba propos na bango. Si maloba ezalaki na mutu ya te ezalaki na efficacité te na place te na contexte oyo
elle ne pouvait plus kobanda kosala ba émission parce que yo moko oyebisa ye kosala susu ba émission te. Elle venait pour répondre par rapport ya maloba o e bandaki obima à la Chine na ngambu ya Chine ba yebisa qui est déjà au kolela. Aujourd'hui quand elle nous apporte des choses que son enfant a payé conseil mama tika biloko wana yoki na sepeli na ngote, est-ce que lorsque un enfant a produit maman na ye conseil na situation boy est important de passer à la télé pour informer aux gens que moi nanga apeki singanga no loba isusu te do bandolela? Non, et cause est important. Non. Et c'est important. Et t'as dit, yo tiens non, on m'a place comment servir ce bima awa. Non. T'as dit compréhension na yo kolingola tsango mutu nyo sauté. Ndé tozala mutu na mutu ngamba classe place cerveau na place tam su ya suki ya mutu muso leki. Place yo moni ke likambo nzambe nanga na suka na wapi. Mutu muso mona ngo petit problème en zelango solution. Place yo mona likambo eza grave, yo mona nango grave mais pas ne bima isa grave, ya fingi eza grave. Mais yo mona ngo eza grave, on a biso ke mutu nyo mutu na mutu na niveau ya pensée na ye mutu na mutu na niveau ya capacité à cerveau et la kisite ke soki yo oko sala ngote oga ko sala ngo basala biso tunde monte alors toi to benga ngoni toke musika te so ngala lobika na bandolo ba insanité awa yo kate mission oyebi po ani yo ko kate on prononcer même pas mais na capacité à prononcer donc toi ne te penser na yo place sous quel to place ezaleli ya orgeza wana te yanga sara peza wana te compréhension na yo yango tenga na nango yo mutako tuko na nzela otali ekabwe afinginga na leki mutu mususu soka yeneti mudoranga so atukinga bongo na bambata mbata donc osomona toi ne monter penser na yo ezamengi mususu makanisi na eza ndenge mususu cerveau na onengo ezomonela ngo eza ndenge mususu soki oga bazana défi na bango ke mwana pesi conseil yo ndeta mususu mona ngaso mwana nga pesi nga conseil na oleka na TVT na lobelango mais tant mususu na penser à Olga amoni ke loka naza na batu pe o ba soutenir nga bayeba ke nga makambu o na kolobala nga ngo susu te aye asaleli yango live na ye mais so ezo engagé neti nga sara na osate netinga sara na sala te c'est que ça penser à mutu na mutu cerveau ya mutu na mutu nenge zo fonctionner kolela déjà ya Olga soka leli nga kolela na sala ngo débattre parce que nga monde na za boye tadi so na bimisi ma ya misu na nga ata na koswana to bunda tina suka so pela to swana no boye tina bimiselo ma ya misu to bunda de laxi photo bunda to koma na point wana bunda penda bitumba pe na otika te funa betonde na tika soit yo betanga o comprendre donc yana batu mususu ma misu nesengo alelaka ngai awa diplôme adasa ma misu bimanga ezaki ma misu yesengo ya mawate pona olela mawane na kufi ma misu za elaksaka basine ebele ma misu zo lakse sengo ma misu zo lakse so mawa ma misu zo lakse kanda ma misu zo lakse do ma misu annonce makambo ebele na contexte o bango bana ba problème mais tanga yo pesa annonce pona makambo na lobaki abimisi ma misu wana peut-être za ya regret ya regret tom susi il fallait pas mona na ya sa nini ayeba makambo oyo a découvrir ango et cause ma misu pas regret mais ça ma misu humiliation te aza humilié sur base de quoi quand elle faisait ça elle n'était pas sûre que non ses enfants elle est humiliée sur base de quoi non mais c'est par rapport ya maloba na ye moko o banaki ko bimisa na munoko na ye et kangi ye moko te aza humilié non oui na mon humiliation te humiliation t'a dit eza karashika oyo zolobelela olingo pc trône o aza mutakala tikala mutakala réseaux sociaux mobimba ba ebi sex nae ye wana nde mutaza na humiliation na moni place Olga za humilié aza na mobile nae les insultes nous parlons du contexte on tourne kata contexte wana humiliation et papa humiliation ngo suka encore na dispute non on parle de l'humiliation ya vie à mutu yena Olga so batelemina za humiliation c'est elle yenda na humiliation Boti kola tu sais ba gloire à salité parce qu'elle ne mérite même pas ça. Elle est humiliée koleka Olga. Olga déjà de un an vie a bien koleka. Olga ça a business, azana bana na aza femme mariée légitime. Azana mobali na azana foyer na azana bana na azo vivre en paix. Ana ndaku na vandaka. Azana ba business na eko azala humiliée sur base de quoi? Pona yo to benga ngoni. Pour yo en tant que une maman déjà faut yebake Olga aza youtubeuse te au moins neti mutoka ngato kendeka tinati mais ce que Olga aza youtubeuse te il faut attendre
apresentaka bakabelo na ye il faut azwa temps naokaki aza oloba mwana asalaki bamarke ya bamaquillage ya oui il faut azwa temps apresente baproduit na ye tadi ye obandolanana na youtubers vie na ye eza youtube aovivre bongo na baémission na baclash bato bazofinga Olga ye mbongo mpe ekota mpo baofinga na chaîne na ye parce que Olga oganye nini tuko bino pendant tout ce temps botalisaki ye te est ce que il fallait kaka mwana na ye apese conseil parce que bino ngano loba bino yo na bandeko ngana ozongisoka papa na ozongisokaka kotalisa na décision yo atopesinga conseil 100 000 fois tadi so na sali décision na ngetika décision nanga voilà bongo kotalisa ye ndeso totalisa ke azo bijalo sa mambiso tolobaki non et pas ça nyamata za yumate quand so balati sur le mot ya mabe une fois deux fois je suis obligé à regarder la média na ko éclaircir à éclaircir batu deux fois troisième fois et aki na kanda quatrième fois aki na kanda mais cette fois-ci aye olobana batuke atiki marambo ka justice c'est ça nango atiki pe na maboka nza mais moi j'ai l'impression que tu kalapete to yoka ke aki ko retirer plainte kandenge to banaki da ko yoka mais ce qui a retiré c'est-à-dire bongo yo zaki na espoir ya plainte to ngana ina kati espoir ya plainte non mais vous savez lorsque tout ça dépend de elle tadi décision ba changer yango ka pa mutu ye moko omoni ngana ko ya lelo na bina na tiki clash ko kamwa telobi na tongo so muta meki ngana fingi pe amakasi alelita ke ofundanga parce que na humain donc na ko ya pe lelo na lobi na tiki na clash mais tant on a tika clash so eza lelo mo marché bien te na moni ke muta nga changa msapina lisu na roya susu na clash no répondre. Et c'est normal. À quoi changer ma décision quand elle veut. Yemoro mutazwa ki décision mutatinda ki ete ke justice à quelle justice. Yemoro mutazwa ki décision soko sali live ngape na kusala live. Yemoro pe le lazu décision non na tiki makam na justice na epa nzambe. Yemoko. Est-ce que koka mo pe te lisusu lobi soko moni Olga ayepe suka na page na a sali sous live. Koka mo te eza ba décision na yemoko mutako diriger azate. C'est normal. Et c'est normal. Voilà, mais sincèrement, voilà pourquoi j'ai l'habitude de loba. Avant de faire quelque chose, avant il y a qu'à poser acte dans la vie, il faut qu'on soit temps. Il y a qu'à là-bas paramètres nyonso. Parce que moi, dans ce toujours dans ma loba, il y a oh donc il lobama de part et d'autre. De part et d'autre. Et puis nazo lingana comprendre coïncidence oyo et ça les mine ndenge nini maman ya ba chinois apesi mot d'ordre nayoka sango nayoka son donc nayoka son wala nani ho Karim yé mutolaka maman ya ba chinois nyonso na ba o baga mayele na ba o baga mayele te na ba o nyonso maman na bango ezaka carré là c'est connu de tous bazali bien privé naé parce que bango pe bato bayaka ko finga batu bayaka koloba n'importe quoi à la télé pendant que banaki olia mwambala naé apesi mot d'ordre alobi nayoka sango et puis son bo finela nga etina suka nayoki yango te. Merci. Le cours là-dedans, il y a bon des livres, télévision, et la radio, T. Non, on a eu qui ont été dans le sens à Obo et en OK. Ce qui est ça, nazotier là yo, nazotier là yo. Nazotier là yo. Ko se déranger noté. Nazotier là yo, bandeko balandi. Pour meka ko la fixer sur bamamo nyonso. C'est pour vous dire que ici lorsqu'on vient faire voilà. OK? Bon des livres, yango. La Chine. Ordre pesami. Mama mina bilonga yo no lia likemba. Voilà. Na tie un peu de mayo. Mayo. Akachum. Na zitaba na kalingi taba na matungulu. Na matungulu. Na chubi na mayo. Nobia. Machine au kasango. Qui ça chocho na briquet. Qui c'est dans la chocho. Chocho comprendre que moi j'ai. Na vandi. Moi écoute à nouveau comme. Il est important d'être aussi. Merci beaucoup. Nakanisi
yango nazaki na besoin na coïncidence oyo na maman avant coïncidence nalingi kaka na informer bato omoni ke bana wana nyonso bafinga bato na bamama wana nyonso mikolo bazaka dirigé par elle. Oui, là soki omoni mutu moko oyo aza parmi bafemme insensé na bahomme insensé ya bashimbo afingi yo koke mosika te responsable na bango ya bafemme insensé karashika moto aza na nsima. Donc nga na audio oyo na confirme que ye penanda télécommandaka bango ke leka finga Sara leka finga tel yaya bando bandi kofinga afuta ko combien o bon ye mo pas na eloko ta futo nini c'est la sorcellerie. Tout le monde est envoûté. Une personne et puis ba maman na msuba na kati baleke na mbongo baleke na vie baleke na makambo bele me bandima na bango kokoma baumbu na etala mama mukolo loka mama fashion wana elonge beta tampo mama wana asala AVC likola makambo mais azwaka tampo nazo finga ba sexe ba mama pona karashika o na yoka kido dernièrement ça na mitu na sko afuta bango ni na fin du mois ata kutu bakotsa ba vie ngo pe babonga na ngote po bazaka na ba o Maroc bakamamika na Maroc na bokoti France te batutu basutenaka ye mutu pe vie bongina na kati azati sko na mituni na ba mama mikolo na batata mibimba mikala nyonso wana ngana yeba so bolanda mutu na sima kimukala moni bato basaka kimukala pa belle vie katuku bianze bimaka siko na afuta bien tadi sikoyo ozamukala en même temps au cotiser sous yo donc yo mukala ya patron yo sous mugluke li patron bongo donc yo sous ozamukala na entre temps au cotisera sous pesa mbongo kolia ufutele ndako na ebite hein na miso bo moto ezaka sorcellerie car kinde muta koki ko manipuler muta à tel point que o pesa na mbongo azo utiliser yo sous na mafinga azo utiliser yo côté la kaye azo utiliser yo na makambo ebele donc en fait, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Tu as compris quelque chose? Ouais, j'ai compris quelque chose. Batouana nyonso, t'as dit. Bana sama kola karashika. Aya bomba bango penda. Baba bien privé na. Baza ba bien privé mususu nazo luka naza na besoin na meka ko tuna question oyo justement en rapport kana makambo oto uti kosola aya mama Olga Kabelo na ndeko na ye Karine Mokonzi. Est-ce que Sarah, vous ne voyez pas que quelque part aussi ezali ko luka moye ko mema batu na confusion mobo et puis ko tika bango sans pour autant koloba et loko moko boye. Toi quand tu regardes en tant qu'une mère, en tant que mutupe do sala kaba analyse awa en tant que aussi une influenceuse. Face à cette situation, si une idée traversait la tête de maman Olga Kabelo, à retirer plainte naïe. Yo en tant que maman, vu ma finga onyo sonanga innocent na fingami. Na yo pe donc innocent toza awa o fingamaki. Tu peux te dire quoi? Non, je vais rien dire. Retrouver au normal parce que non luka vidéo moko na utolo ba awa, on dit ba décision. Motu ye moko azwaka décision. OK. Donc quand nenga kinde ko funda e akoyi pe ose décider que bon, natiki mikumba o na maboko nzambe etalika ye na nzambe na ye. Ezalaka ngade ana salango ngade ana futa na mbongo plainte bon deliver na sima caméra ebi. Ngana futa mbongo bon deliver wana. Tala ba komo benga nga ya obenga nga na ki confirmer plainte na signé. Na bokende. Oh. Bango tu ba telemelanga na bureau. Ah mère, au fingo makasi bakanga ye kaka et puis ba découvrir na place à alala. Ba eti na bureau. Mère, to kendo kanga et to tchaye maboko ba la sur place aza, confirmer plainte na o signé. Na esi bango na zisu mbongo na bakseli nga bango ngabi bolia. Yepsa magistratika. Vieza mulai, nzamba ofutai. C'est tout. C'était quoi l'objectif il y a Olga Kabelo et donc parce que à chaque fois elle disait naotikate na ko continuer jusqu'à la fin. L'objectif c'était quoi? Ba koma na bango mbaye na justice. Ba popo ya tena ki contre ye. Toyebi ba popo wana kendumba, oyebi ba popo wana soyi mobile na za ba nerf solide na belle famille na ça peut te créer aussi des problèmes.
de sérieux problème parce que azaki na besoin ba propos wana yeku mafinga te alobaki yango clair même na ba live to ça na yeke okoko finga tanga mais ya kobimisa endumba ko finga mobile na inda ko permettre te voilà pourquoi but na ezalaki ba koma na eti na suka ti na justice donc voilà. Voilà, merci Sarah. Nakansi émission le long de Tido dédicace de Ezalate. Point tout ça émission Sili. Bon des livres déjà dans 5 minutes. C'est lui mon réalisateur. Donc R déjà réalisateur à Tomboli Loboko, je suis obligé il y a Koko Tanakati, il y a logique naïe. Mais tu sais que je peux jamais finir une émission comme ça sans pour autant que Koluka Kozwana no makanisi nayo ya suka pour na kosala lokola résumé nanu ya nuance pour nanga. Et je sais pas mais pour moi le lot est lokola suite et fin. Pour un sujet oyo il y a maman Olga Kabelo na Karine Mokonzi parce que je constatais na kati qu'il y a trop de bêtises. Il y a trop de bêtises oyo et kocha ba personnalité à batu na ba mère oyo et koki peut-être kocha batu misusu na ba confusion inutile. Résumé nini avant tokota na etali bakabelo o donc efandi awa na tablette oyo na otokota na etali ba sponsor o ba sponsor lelo bazo ba dédicace na suka aussi bandai mabe donc oyo nyonso ba salaka pour que ba luka moyen ba apporter en plus na bango à travers mon sala obiso tozo sala que les gens ba meka ko comprendre nini face ya makambo nyonso face à potopoto o nyonso. Aujourd'hui je venais même de le dire ici que pour moi Tadingalapa face à cette situation ben insulte na ba maloba o nyonso eloba maki na réseaux sociaux maman Olga na ba chinois comment ngai comment na maya misu ya maman Olga Kotanga selon yo na munyango selon toi oui selon moi na munyango humiliation parce que pourquoi hier c'était une personne où elle a aidé elle n'a pas elle avait donné la vie parce que il faut qu'on se le dise Erioza ne lo kwa koliate nganaza ne lo kwa koliate yo pesinga donc lo kwa kolia o sauver ngai nazalaki na elo kwa komelate o pesinga mai o sauver nga donc o participer na vie moi no yo ngana sungi aleki afingi asali onyo so donc akwaki ko sala et demain je viens bien que ban na ba pesinga conseil pour que na luka moi soit na senga pardon soit na se retirer mais na bandi ko bimisa maya misu na miso abatu na public sincèrement pour moi ezali humiliation yoni no koki koloba face ya situation oyo pour que tout le moyen tout les compréhension mutu na mutu ba etufa ngote. OK Heureusement lobi que za compréhension na omoni ngo humiliation na trouver ngo normal parce que y arrivé là nga peso na seli ki makasi na bimisa ma ya misu et ma ya misu na nga mingi bima ya ba décision à mabe donc on se ressentir comme on muto na ke neti na suka. OK donc voilà preuve en est que na vidéo wana baki atikita oketi na suka mais aroyande na parce que koya na be mission tali eza ba énergie muto canaliser po ya oyo loba parce que ya za business woman ako gâcher baton na été à tout moment ya raka ya eroloba oyi ya ki a ozali banda tongo kutinga na parler na ngati na 6h na kendo zo ba collier ya ki po ani na ko canaliser ka ba énergie na ngate ka réseaux sociaux ko inga ku youtubers mais ya za business woman aza anytime dans le business ako ki au moins t'a dit avant mutasa la transition et loro mususu e sengaka ozwa kimia na makambo zanango il fallait que abimisa oza ekati na yi abimisi yango amoni ke ekomi ko tâche mo ekomo kanga lipeka neze benda ye azonga réseaux sociaux neta ko ma youtuber entre temps ana biloko ya fa présenter na ba client na e ba produit ako sala ngote. Voilà pourquoi essayer de débarrasser sur cette affaire atikela ngo justice atikela ngo nzambe à se concentrer dans le business parce que le lopeso a sali décadence akwe kile sekae. Donc, à ça, bien nga se concentrer, mais savent que dans l'histoire na bango ezara que il faut que tala nani ya ko approcher pembe ni pe nani ya ko sunga. Tout le monde a mérité aide ya bato mokilité. Tous a banzambe te poto koma ba aide ya bato to songa bato. C'est très important à dire. Kawana o suki bien. Oui, non, na suki kawana. Na ebige monsieur comme na suka mais. Ebige na voyager. Zela pardon, avant to komana no senga na réalisateur abaxelangas 4
petites minutes ou 5 petites minutes. Justement, Sarah, je vais encore te ramener ici. T'as dit l'accent au perruque. Non, t'es là l'accent au perruque. Nanga pour la épique au sa matière. Nga petit quand l'accent au perruque nanga beaucoup de matière. Tante na lo balanga souste. Oh, lo balanga li souste. Moi qui m'a donné ça tête, toi ah, ils ont ma kambu. Yango ndunda. Ngala ezaba to bazarate o atie perruque atie photo mususu perruque mususu bomoni. Yango. Dans des livres na banzo mona. O perruque mi. L'as original. Yango perruque ba benga ngo. Oyebi comment non? Comment non? To benga ngo na lingala congolais to a branché te. Des aba photo benga ngo na lingala. Ezati 26 pouces 26 pouces. Donc yango eza disponible. Yo au PC yango ba kombote. Ten. Pour na ba client na yo o baba somba mingi. Non, pesa yango ba kombo ba président bébé. Pesa ba sela kikela. On dirait faisait maman Nathalie. Yango écrit bitumbati. Boye biango déjà. Yeku ba fungola keta zalaka na filet boye pour na garder forme na et je crois boye bi kombo a perruque. Hein? Donc yeyo. Azati na 30 pouces. Si 30 pouces là ça cala. T'as dit wana fo directeur commercial eba avant yo taxenga jamais na suko balanga na sa publicité perruque no te kango autant on pesanga. En tout cas bon c'est la dans ça live na TikTok je crois na représenter ba perruque nyonso et puis na ozo live wana na retient on a réseaux sociaux na YouTube na page nanga pour que permettre bino botala bilo nyonso on a nango déjà tellement belé na ko exposer on a émission tadité de père Kaloba non on peut changer. Moi je suis trop large na galant et puis voilà. Donc on peut changer, il n'y a pas de problème. Erio ozo changer nazo lukela yo vidéo na yo pour na koye biso que non maloba ya kolela ya maman Olga ezali humiliation vis-à-vis ya bateau nyonso basutena qui est mukili mubimba ba chroniqueur ba chroniqueuse ba mamo nyonso eleki na biso ba innocent ofingami. Donc ezali pe humiliation na zui déjà matière nazo tchela yo yango mais yo tchaka na no perruque bandeko balandi ba mona oyo sakala. Donc sincèrement si vous appelez le numéro est affiché wana n'importe quel pays na coin nyonso ozali babiloko ekokomela yo sans problème. Donc exactement belé que ba couleur nyonso ya bataille nyonso eza. Si vous voulez aussi faire comme Sarah comme ça bozali na makambu oyo osengeli ko sala espace oyo na kanisi Sarah si ayeta bino ezali réservé pour tout le monde. Ozala kaka na mbongo na yo. Ataye Olga sofa madame Olga si vous venez madame Olga ba ko sala lo publicité ndenge to sala ka bilo na biso. Donc ça c'est joli hein ce qui maman la tiache na motu et puis bien en ka bala sakala. Bakol wana déjà yé o yo lo baki bakol wana tata pote Ochela ngango comme ça je crois c'est commis déjà pas naï. Donc déjà bah émission il y a lundi mardi déjà col na de colon. OK bah comment nango déjà batinelenga ya ngamo communique ngamo batinga ngamo na plante eza plante ou bien eza perruque pardon moni mona na te eza ba col na ba spray c'est que ezaki mutu na yo moko suki na yo nde ofunga moi yo be ate dans batinga spray ba spray ya las o elaxate ke o eza suki eza ba benga on ba essaye o batindela nganga mona na mekango na moni ke ya kitoko na ba col nango ezo yeba na te donc on ka suki na onde yo pour constater. Donc voilà j'en profite aussi pour dire un grand merci à Espace BM. Espace BM, maman mise, on appelle si on te place, papa Diego a répété chaque dimanche, n'a pas quoi, chaque vendredi. Donc, voilà. N'a pas si Diana Congolo Mbote, Babi, la femme à l'aéroport. Diana Congolo, mais à l'équipe. Moi, mon sombi bakabelo makas. À l'équipe. Ba client tanga nyoso akabelo na lingi bino mingi ba client tanga formation ezo continuer. Lobi kuna saki ba chana mama moko na quelque part pour na ba perruque oyo. A commanda qui est pas quand on a États-Unis pour la place azali en tout cas tout au bolingi formation porte est disponible
je suis là na partager na batu tout savoir nanga onzamba pesanga. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Nakanisi aussi ici na zo. Ta démission silité. Na te na zo tshela yo nga makambo ya humiliation nanga gotika ngote. Oh. Pesanga 2 petites secondes. Chato yo kana kanga ba. Voilà qui saigne la maman. You know matelo muke no yo c'est yo no comme ça na niveau mo yo faut ba no regretter ka live wana. Yo ko mourir jour au sac live na pour ko question na sala ngote menyo so exact. Donc comme ça na niveau au mourir jour wana au mourir live wana ba twatinda ke sala live au mourir ko ina bango. Donc comme ça na point wana. Si vous avez continué de répondre au bloqué parce que vous avez pour exemple moto yo au Zika. YouTube a fait au Zika. Bato otindo okosa yo na boma yo. Na YouTube o lelo simba ma mi so pensa papa na kuzo o lela na yo. Tika la tana perique. Non mais na kansi na sukiawa. On suki noir hein. Na suki na noir. Na suki na noir. Obini. Omoni bisika nazo benga ngo humiliation. Humiliation ngonde ngwana. Tenga mona ngango humiliation. Balaka ki ekokisami. Tenga mona ngango siko humiliation te. Na mona ona oma. Siko par rapport ya Sarato la po no lingana tika yo. Foti kanga penza fona te kabilo na nga ba client ba benga nga donc par rapport ya Sarato la. Défi oyo ezalaki lancé. Entre bandeko na biso mibale ya basi. Nani oyo amené pe nani oyo azo gagner do jusque là pour na luka moyena tika yo ozwa pe temps ya ko sala makambo na yo. Mutamene na o azo ko gagner actuellement na réseaux sociaux lokola eyaki na réseaux sociaux o ya l'état toyebi yango na noté. Na tuna ko pe question au répondre ngo lobi tadi omoni Olga ndaye na télévision zali mutuya pourquoi parce que ceux qui aya ka télévision te to linga ki koyeba ba makambo nyonso te. C'est ça. Donc boye ina na télévision na ba preuve na ye o do memeli biso et saliete biso to comprendre makambo nyonso. C'est par rapport na yo juste na o répondre nga par oui ou non. Olga mta gagner. Olobi nani muto gagner? Olga mta gagner. Nande nini? Olga za fazer te azoluka sika oki osala émission pour répondre. Mais abandon déjà. Et asengi abandon te. Ta dioza journaliste ko bakisa maloba te. Non mais nacha to ka abandon. Mais alobi akoloba. Mais moi abandon uti wapi non asengi abandon te. Loba makambo muta loba ki tadi. Alobi abandon te. Alobi lorsque une personne ayi alobi Karashika ndenge naza boye na bangi yote na bangi yote mais na kolobana na yokeli bana nanga deuxième point wana na yokeli bana nanga après na otika la suko ya olobela makambo te mais siko elingi ko koloba nini eza décision eza abandon te mais siko non eza abandon te tadi kota la dictionnaire luka abandonne décision papa eza moment te abandonné en tout cas n'a abandonné non elle n'a pas abandonné parce qu'habilité continuer la justice a été et pas qui était mais qu'on vendre boye abandonné basus ninga dans ça balai déjà perte à temps alobi atiki peut la perte à temps comme n'était t'as dit comment youtuber pour moi na moko boaza na evorien femme insensée comme youtuber pour na e siko na abandonné business na ndenga na olenge la perique na boye ali olga tiki biloko non baki ça je suis là baki ça ngape koto na olakisa be ba perique na ba preuve nyonso ba pesa kiyo na ba audio o nyonso yo zanango siko na yebite ape mukolo makambo alobi atiki na ye. Adassa, tu trouves ça comment? Ah maman pardon toi na télévision toi na ndaku na fazer te naza asima banzeta manga te naza na ndaku nanga yango ko se tika na tuna question OK otondi sami nango na téléphone okosuka na yango wapi bani ba audio na ba video na ba photo o na monaki awa mukolo makambo alobi atiki yo oko continuer ka ko tia ba audio ou bien otikali nango me na soni na tikali nango na soni te za prise nga bombi nga ba prise pona ngeza ba prise ko servir nga pe ka pona bato wana pona bato msute ka pona bato wana na ko servir nga nango
neti mu Jacques na mukolo meka kaka na kombo nanga oko regretter ça on a na light ça non. Voilà, merci mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à l'émission. Oh, mais je pense à ma maman, Maman Bijou. Pensez à Batounia Sotali, là côté un grand merci à vous maman, Yobonga, na papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à maman. Pensez à Batounia Sotali, Mavakala Nzinga, mère à Triplé, un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary, un grand merci à maman Yvette Mbangu, un grand merci à ma mère fan du monde, hein? Maman Yvette Mbangu, merci beaucoup pour notre conseil. Un grand merci à Tana Koulouma, Tata Mwasi Yabana. Un grand merci, je te salue d'ici Kaboni. Oh, il a 28%. Ma mère fan du monde, je vous salue. Président Bébé, Maman Nathalie, Angelos, Célia Kinkela, Maman 28%. Bilonioso. Je vous salue. Une pensée à vous, c'est-à-dire Awande Mwatadingalapa, na Zolingana tia point, mais ça rend naïe éviter. 2 petites minutes pour toi, Kabouana. Tu as un mot pour toi, Kabouana. Non, merci beaucoup Tadi, merci à tout le monde. Non, n'inquiète pas. Okay, merci à toi, merci na maman Mapasa, merci na Dalia Onyema, merci na Debo Bouchab officiel TV, FBI Nanga. Un grand merci na Général KS, merci beaucoup na Makiala Kumba, merci na Ozia Massamba, merci na Angelos Karwan. Merci Nayo, merci na Papa Edi MK, c'est la Kikela, Rose Bonga, merci Nayo, Eliezer Kanou, Sarah Abouele, merci na Pamela Kabeawetu, Edu Abakalala, merci na Président Bébé, merci aussi na la présidente, Maman Nathalie, na CP la Kilobi. Merci beaucoup à vous tous, merci na ba vrai nangagnon, mes vrais fans. On CP la Kilobi na Maman Nathalie. Na CP la Naï. Na mam to so like. Ah OK. Ouais. Okay. Donc bakabelo yango yo. Ah ça to akana bala sakala. Laska ya kala donc. Call me. I acheted Bengaye osomba et puis bakabelo. Des kabels. Moi si faut yeba pe obongsa moto. Call me. I acheted des kabels. Kabelo, kabels. Bengaye posomba kabelo. Calmi, you acheted kabels. I acheted ma pangs. Yo kosomba ma pangu. I acheted ma pangs. Bino bokosomba ma pangu. Bato bazo linga basoma ma pangu. Mais anglais ngo mo comme moi compliqué. Bato bazo linga basoma ma pangu. I stopped. Ba stopper na no mikolo oyo. I stopped for ventes. Ba stopper na no côté ka ba terrain ou bien ba mabele o to benga na lingala. Yes, I kill you. Maman pardon. Pourquoi na monde c'est l'équipe moi mbango. Malembe. Na monde l'équipe moi toi pas mon pépé. I call me the client. Voilà. I speak I stopped. Ba stopper na. I stopped vente. Ba stopper na côté ka. I livre Z. Bazo ko pesa na ba o déjà si ba sombaki. Yes. Oh, you understand? Yes, you understand. You understand, yes, you understand. Yes. I attended. Bozela na mais Sarah wande to lobin. Attended. Ah OK. Bozela nanu. Ninga na mboka na mine sara attended. I attended. Bozela nanu. Me. Ye. I speak. Expliquer. By emission. Na émission. Why? Soki. Comment c'est? Soki est bandit da côté kama. Vente. Côté ka. Nde vente te maman. Côté ka. Vented. Côté ka. Achat. Kosomba. Mapangs. Mapangs. Mapangu. Thank you very much. Thank you very much. Te yo tengani na bi thank you very much. Sikonga no lobani thank you very much. Loba lingala tadi. Mais thank you very much. Tiko loba lingala thank you very much. Loba lingala thank you very much. Ay, pardon monsieur Siri. Merci.